Moïka Moutala Moukina Tongo, Amonique Yende, Moutou Azali Kolo, et ma institution, Lokola, Bokoro Tosa, ma institution Mamboka Nabinote, Boye Pina Libanda, à l'étranger, Boto sa pété. Dernièrement, dans cette émission, dans cette émission, Bazo Luka, Moutou, il y a Christian Bosembe. Bandeko Moko Boye, Bazo Luka, Moutou, il y a Christian Bosembe. Pour ma sepela ata mukete, Christian Bosembe, Azwa et Sika, ou la présidence, il y a Sesaki. Christian Bosembe a sali l'ogonine. Et l'ogonine Christian Bosembe a sali pour n'abo attaquer, pour n'abo luka, bobo bae. Tebibino ba obaza awa, naba obaza Kinshasa, tebibino malamu, barambozo sala. Mais avoir attaqué Christian Bosembe, c'est une grosse erreur. On va commettre. Mais nous allons attaquer bango au tombolier. Il y a sanitaire, c'est ça la politique. Il y a la politique. Nous faisons la politique. Politique, il y a moi. On vous a payé combien? Bah, faut nous combien pour faire cette ignominie là? Soit dans mon solo. Nous allons mettre Choramboma. Nous allons mettre Choramboma l'imbattable. Nous allons mettre Papi. Nous allons mettre Bobo. Nous allons mettre Daouda. Soit dans mon solo. Pour me ngamé bangwana. Oh, ko beta na ma covid. Pour la solo kuka. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Namotema Yarufungama. Namotema Yarufungama qui est une émission politique, qui est une émission d'actualité, une émission qui a été conçue pour vous informer. Bino nyonso bandeko balandi obozo la ngonga oyo ezande ko namno gérer mukuna des pères et des mères nena lobara ali un des soutiens il y a la loi sur la congolité. Cette loi qui défraie la chronique, cette loi qui fait peur à plus d'une personne. Yomona Congo ozobanga loi Tchani pona nini. Yomona Congo ozobanga balobela yango pona nini. Yango toko yebalelo, qu'est-ce qui se passe réellement dans notre communauté et qu'est-ce qui se passe ici à l'étranger. Ngala go vanda nyeta, na go vanda nyeta ta nazomona likambo ko salama, surtout likambo o etali moko o ya biso. Oazali ndeko na biso des pères et des mères. Mais tout le monde a maramso mo salama a netina ko, netina kanai. Omoyika Moutala Moukina Tongo, amonike yende mutu azali kolo ya ba institution lokola bokoro tosa ba institution mamboka na binote, boye pina libanda à l'étranger, boto sa pété. Na kombo ya nini to éviter, na tindi mino to éviter. Ezanga ndeko na mino gérer mukuna des pères et des mères, une fois de plus, na pesino mbote mingi bisika nsubozali. Bana Congo nyonso, oyo balingi Congo ekene liboso, o balingi mboka na bango, lobby batu ba betela yango maboko balobake, mboka onde sengeli tokenda kuna pona te bako sama maka minene ezala mboka na biso Congo. Bandeko na ngai, nini etini ngana ya koloba lelo? Na kozala bref na koloba mingi te. Mais je vais parler de la loi sur la congolité. Et je vais aussi parler de Likambo Oyo et Salami Awa na France. Et na parité apparemment et ça m'a na Argenteuil. Argenteuil est une commune na Île-de-France. Ndeko na biso Christian Bosembe ayaki dernièrement na cette émission, na cette bino Bazo Luka Moutou ya Christian Bosembe. Mais le roi batbala na ba émission mana ndenge sengalité ba mona maramtolo baga eza kaka ndengo wana kaka mitoba bilobela. Bande konanga na cette bino na lobby bandeko moko boye Bazo Luka Moutou ya Christian Bosembe pour ma sepela ata mukete Christian Bosembe Azwa et Sika ou la présidence ya Sesaki. Sesaki aux alliés Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication na mboka na biso Congo. Makambo bele o salami boye biango ndeko na biso ayaki alongo Kinshasa bazo filer ti akoma ana poto bazo filer motema mabe oyo komi na kati ya congolais e uti wapi pe ekomi ya niveau nini po lelo on a habité batu oyo tozobenga ba politicien o bana Congo ba politicien oyo baza ba politicien ya kimia te o balingi esengo eza na kati ya Congo te soki balabili kambo oyo ezali malamu bango batelemeli yango balingi ko sala neti bango bazomekola politique oyo ezosalama na libanda na bamboka bapaya mais mayebi kutu ko comprendre yango te
Christian Bosembe a sali eloko nini. Eloko nini Christian Bosembe a sali pour na bo attaquer, pour na bo luka, bo bomae. Pour na bo luka bo bomae. Bo kote la e, bino oza o biso mibali. Na moni ba photo ya ba noko ngo o ba sema makambo wana. Mais obanda komba. Komba ngo banango pe kala ba komba banda kala. Komba ezaki Kabila akende. Kabila dehors. To bunda biso so pona Kabila akende. Mais lelo otuzomona même batuwana o balba ke Kabila alongwa. Ce sont ces personnes là o ba komo Lukasiko Kabila azonga na pouvoir. Omoni mbongo esaka na bino. Omoni ne ko zanga esali bino. Poni ba biso ko supporter pauvreté na bango te. Et moi il faut assumer. Soki na nozuité. Supporter. Bino basi mato ba na Monaco. Ba on so lingwaza lokwa bana prince régné. Donc si ba nyo en Angleterre, ba lingwa baza place ya Harry. Baza place ya roi Charles. Poni ba vanda kimia. Ba ba elote. Et bongo bino sikoyo méritocratie ngozo ba méritocratie. Yango tebi bino. Tebi bino ba o baza awa. Na ba o baza Kinshasa. Tebi bino malamu ba mbozo sala. Mais avoir attaqué Christian Bosembe, c'est une grosse erreur. On va commettre. Mais on va attaquer ma douce sur Simbi Bango au tombolier. Bon, on va aller comme on te coûte un akinae, te coûte un mobile. Non, ce sont des mensonges. Bande qu'on a bolanda likamwanate. Bolanda yangote. Keba Sabino Kono Christian Bosembe azagé. Non, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. On dit moté mamalamu musuto la wanangogo. Ne dit biso ta moté mamalamu boy. Ya naba honorable Jean Moutala. Ba mama Esther. Ta moté mamalamu. Ba tulokola ba mputu de alola. Moté mamalamu to la wanango. Ya onezo bomisa biso. Ya. Moté mamalamu. Neti yana ngai César Ngadi. Motema malamu mais lukele mambebele bimisa matembele mais batale lo baluksele ba kazak na bango ba chanja ba face pona nini boye obige ya matro yango namoni ministre Mouya a condamné sévèrement Likambouana. Alors ils vont travailler ensemble avec les autorités, avec la justice française pour la Likambu Oyo. Et la impunité pour la likambo oyo balandela yango tina suka parce que quelque part ton matato kita Christian Bosembe est une autorité congolaise mais likolo yakosala que a dépensé mouké yango il s'est pas entouré d'une grande sécurité pour ça yaki awa en toute pompe. Oh non, à l'ouébi tout cas, à Saliboy. Mais il vient simplement comme un monsieur. Mais il logo bino bozoluka. Tata moko boye. Hein? Obi bajom soupe tovana na bango pe boye. Tovana na bango. Bango ba epinga. Tovana na bango. Mais là on comprend comment on comptera il y a ba sanitaire. C'est ça la politique. Il y a une politique. Nous faisons la politique. Politique il y a moi. On vous a payé combien? Bah faut-il combien pour faire cette ignominie là? Bah faut-il combien? Combien faut-il non mon cas c'est intouchable donc il y a mais donc comment est-ce que des femmes peuvent vivre avec des criminels dans leur maison? Même ceux qui bino na basi na bino boandeli moko bina bana bino ba côté la bino. Donc comment on tambola na mokili on a conseil te ba donc on peut se conseil que tambola pe boye sala pe boye. Donc ngamba na bimi na ndako na ke luka un opposant il na ke luka mutu moko bopo aza mutu ya fayulu be so la mutu akato bina betaye non to suka na maloba so lingo za mobali solo luka maître Choramboma l'imbattable luka maître Papi luka maître Bobo luka maître Daouda so za mobali solo po ngame bangwana o ko beta na ma covid to kotala solo koka. Vous choisissez des gens qui n'ont pas fait du sport. Bazana makamaro bundagate bo pona bango pona ko ngo atakaka bango boluka ba pomba te boluka ba pomba na tinga so lukinga ye bo muna so lukinga mako bo lapa
donc bino batu moko boye Denis Lesi ayaki abosala gini Denis Lesi ayaki atamboli ana bosala gini boye wana o Denis Lesi boye na boye bosimba Denis Lesi bosimba ki bino ko bona bokutana batu ma beti binote na bokutana batu boxe binote ya mbosa mambo bosala wana ana kata mboka oyo mboka bato ya pe ba pisa mukanda ko posa na pasi metano zoluka ba extrader na mboka ba extrader osana cap awa omoni bilo museba na lokwa masekiko mbemba netka na film bakangi yo ba sinet lokwa boti bana awa lokwa vandi awa za français non za français ta ya on peut pesinga siko idée na rappeler badumsu o bavanda ana na mboka oyo o bakanisa netike non lokola ubota na awa to ovandara awa donc yo comme français on va un peu voir je vais lire une loi numéro 87.010 du 1er août 1987 portant code de la famille. Hein, cette loi dit quoi? Parce que bino oyo bozo kanisa netike non il faut défendre l'indéfendable, bon défendre Moutape sur Lombongo, to défendre Katumbi. Écoutez-moi bien, Babi na loi il faut faire des recherches, hein. Vous dites que vous connaissez. De la nationalité congolaise d'origine. La nationalité congolaise d'origine est reconnue dès la naissance à l'enfant. Considération de deux éléments des rattachements de l'individu à la République démocratique du Congo, à savoir sa filiation à l'égard d'un ou de deux parents congolais. On dit ça jus sanguinis. Son appartenance au groupe ethnique et nationalité dont les personnes et les territoires constitués ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, à l'indépendance. Jus sanguinis. On a dit que les amours nuances pour les pour nous côte ça va rwandais. Nakata makamande basalaki ba makamande en 1987. Mais là on dit nous intéressé ou sa naissance en République démocratique du Congo, là on ne parle pas. Mais on dit ceci, ainsi la nationalité congolaise d'origine au terme de la présente loi, l'enfant dont l'un des parents, le père ou la mère est congolais, tout individu appartenant au groupe ethnique et nationalité dont les personnes et les territoires constitués ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, l'enfant nouveau-né trouvé sur le territoire de la République démocratique du Congo, dont les parents sont inconnus. Il est congolais, parce que ses parents il a été trouvé sur notre sol, mais ses parents sont inconnus. Mais qu'est-ce qu'on dit? Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été congolais si au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger monokutu. Babotier na Congo. Mono a qui trouvé na Congo dont les parents sont inconnus. A qui trouvé sur le sol congolais. Ceux qui va trouver Baboti naïe, Bamoni que Aza affilié na batu o baza congolais. Aza congolais. Bondo Luka loi sur le code de la famille 1987. Bon mon ango. Et bon, le lot, c'est comme le bagage sous étranger. Au moins, il y a tout le monde congolais, ceux qui sont congolais solo ou bien le Kouta. Bozo bagay nani Christian Bosembe, Aza Rwandais. C'est un collabo. Aza Rwandais, Aza collabo. A collaboré qui n'a nani. Et puis il a collaboré où? Le jeune homme. Il a collaboré, il n'a que 35 ans. Il a collaboré quand? Alia Kimbonga nani, il a volé quand? C'était où? Bon, peut-être la preuve, ou bien la photo, il y a Mamakambu Awa. Toi, tu comprends? Makila et Gangi, Christian Lusakoeno, Balimba paye $50,000, il a refusé. Bon, combien on peut collaborer? Bon, utiliser un terme, on peut maîtriser, on peut boyebi. Si on yebi le côté, tout n'a pas la xayo. Boyebi le côté, bon, ben gaba tunde ngwana, lobby yaki bakabiliste. Mais bakabiliste c'est juste parce que baneko boma ko détruit mboka. Mais le oyo na régime ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Parce que vous êtes de tel ou tel camp. Parce que vous n'êtes pas satisfait. Vous pensez que Bino sont au pouvoir. Ne vous changez Congo. Sont au pouvoir.
bino ba changer Congo avec ma comportement au besoin ngo na ba changer Congo même ba doit mela mai na tonga ba doit mela mai na tonga pour soutenir les années bon ça pouvoir au moins mutumso a été nommé pygmée malingi akoma ministre information en soutenant l'insoutenable. On va dire à poto au Kimi Kinshasa oye awa biloba lobi biloba oyo Kimi na Kinshasa kwa sima mona ote. On va zo batami. O mona na kaka ozo mona un jour babiko miko nyosu ozoiba eza yo mais jour moko tikalaka ya mukolo ndako. Bandeko vraiment Nzambe apambola ba congolais nyonso oyo balandi émission oyo ministre Mouyaya, la ministre de l'Intérieur, faites tout ce qui est à votre pouvoir pour na koluka solution par rapport à cette histoire. Donc, et le gars il fait et servir d'exemple la batu nyonso oyo bala ko agresser batu dans l'étranger pour ba que bako sa sublo ko ndengona te. Ba ko sa sublo ko ndengona te, bako sala ngo plus jamais. Parce que c'est regrettable, c'est regrettable. Na bibino, le nom attend comme la binoté. On se bo sepela bo la champagne, bo sepeli, bo gi sentiment. Hein? Bo gi sengo. Tant biso ba mukuna. Tozo lela, tant ba bijou. Hein, ba bijou mama Fachi azo lela. Hein? Tant ba honorable Jean Moutala bazo lela. Bino bo sepela. Bon c'est là bon mon danger hein que tu sali action tu sais action tu sais lumbe babylon va kala c'est là hein bon sa formation bien bon ça musala bon va français correctement et l'eau monter moto esalaté quand babylon mobo ozangatina na c'est bino so bunda boluka maître chora mboma boluka maître chora boluka Daouda maître Daouda boluka maître Papi, boluka maître Goliath, boluka maître Goliath, bobunda na bango, bango de ba pomba. Merci na ba bolanda émission oyo, Nzambe apambola bino tous les Congolais, les pères et les mères, on se reconnaître que non azak Congolais, on se défendre la loi sur la congolité. Nzambe apambola bino. Pour tout de alo la Nzambe apambola yo. Ape Saul suya mingi koleka. Béni koi, que Dieu te garde et te protège. Nzambe apambola tous les Congolais bama salanga tout oyo basalaka sport o ba se respectaka Nzambe apambola bino pe abattre bino tolingi lisusu biloko ndengwana esanga na Congo te nous sommes des patriotes mais so luka bitumba yebaka pe kobongisa pe bibundeli nayo merci nde dokota imbala sima